Mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette émission qui est la vôtre, cette émission 10 minutes pour Naekolo, une émission d'analyse politique. Cette émission, nous parlons de la République démocratique du Congo. Voilà mesdames et messieurs, j'ai dit un grand merci à la grande équipe technique costaud aujourd'hui pour me tenir compagnie. Merci à toi Roger Massiala, merci à Martis Chamala, merci à Bibi Chpoyi qui est la responsable numéro 1 de cette chaîne, notre patronne, merci à Clovis Moudjali, notre manager général et notre coach. Voilà mesdames et messieurs, tant de problèmes dans notre pays. J'aimerais que nous puissions passer rapidement, mesdames et messieurs, sérieusement, 10 minutes de réflexion. Bandeko na mboka na biso Congo makambo ebele mais ya mabe. Je me demande toujours comment est-ce que la population congolaise reste naïve jusqu'à ce niveau. Bandeko na 12 experts chinois baye pour renforcer l'équipe ya riposte contre Covid-19, coronavirus na Congo na mboka na biso. Voilà, je m'arrête au banana pour réfléchir wana avant qu'on révèle bino sujet mususu. Dans 4 minutes, na ngai to brosser rapidement. Bande konanga. Ba expert chinois ba longwe kuna na Chine ba ye sika oya grave ezali. Pour nous signalons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent kokufa na Chine kuna. Et même n'arrive pas à stopper convenablement cette épidémie. Bakenda na Italie, nous signalons que 9 experts chinois bakenda pour renforcer l'équipe y a riposte contre Covid-19 na Italie, échec total. Malgré leur présence en Italie, il y a une augmentation incroyable des décès par Covid-19. Baken États-Unis, même chose. Est-ce que vous pouvez seulement me révéler quel est ce pays où il y a un chinois, le docteur chinois, pour compte de riposte contre cette pandémie, coronavirus, et puis basé résultat positif. Avant que le gouvernement congolais va songer qu'on invite, qu'on bengissa 12 experts chinois juste pour dépouiller la caisse de l'État, dépouiller les trésors publics, pendant que nous avons besoin d'argent. Au Congo, il n'y a pas le pur. Docteur Mouyembe, renforcer les lois et pas le docteur Jérôme Mouyangi, avec d'autres docteurs auxiliaires au bateau travailler dans le cadre de la riposte contre Covid-19, s'en sort mieux. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui a motivé le gouvernement congolais? Qu'est-ce qui a motivé le président de la République pour nous combattre à niveau à Kobengisa, 12 experts chinois? Jusqu'à là, je ne comprends pas. Bande Konanga. Nalingi to réfléchir le col à Congolais. Bakenda Kikuna, de Konabiso ya Tokomi wapi de Eliezer, Akoma Kikuna, Tina Inierbe. Atuni Motune pas docteur. Alobi, est-ce que na Kao Bozali, vous avez besoin d'une équipe chinoise pour y renforcer bino ba docteur Balobi T. Jusqu'à là, on se débrouille pas mal. Batouba Kobika, Batoubaza ko se rétablir. Batouni docteur Mouyembe Balobi, pourquoi ces 12 experts chinois? Vous avez au moins accepté? Docteur Mouyembe Balobi Baye pour renforcer bisoté, mais pour tout ça l'échange, il y a connaissance. Bande Konanga, tala ba aventure na ba scénario. Bande Konanga batambola kana expérience a muta échouate. Papa nanga mulo po aloba. Batambola kana expérience a muta échouate. Expérience nini obiso tokozwa na ba chinois. Et là, on a basali à Malonga na Chine contre Covid-19 parce que batuba okufa kaka. Moi, je préfère encore mieux que tout ça la partage nabiso, il y a connaissance scientifique nabiso vis-à-vis à Covid-19
na ba expert malgache. Na ba ndeko na biso à Madagascar parce qu'aucun décès enregistré. Nombre à Batubazo bik à plus de 98%. Je me demande, est-ce complexe au gouvernement congolais? Parce que nous avons un résultat positif contre le Covid-19. Où ils ont siégé dans une partie de l'Afrique, à Madagascar. Moi, je crois que s'il y a des experts que le gouvernement congolais devait contacter, ce sont les experts malgaches, pas chinois. S'il vous plaît. Si vous partagez la connaissance, il y a l'expérience. Pour que vous partagez l'expérience, vous avez bino pe batu ba kufa ebele ba nombre de cas mata ne partage expérience des places wana tozo comprendre te bande konanga. On ne peut pas rester naïf. Aux États-Unis, le médicament chinois ba bengana yango ba refoula yango, mais ce sont les Congolais qui acceptent de faire venir les experts chinois ba futa bango trop cher pour ba ko bakise la biso ba nombre de décès. Voilà, Bande Konanga. Nous refusons cet acte-là. Nous refusons cet esprit de renforcer le pur de la population congolaise. Tout ça bien. Docteur Balobi, s'en sortir mieux. Ils n'ont pas besoin des experts chinois. Bazonga, na Chine. On n'a pas besoin d'eux. Bazana posana bango na Chine, basili sa Covid-19 normalement. S'il y a des experts au Ebongi Tozwa, Tosengi na président de la République, gouvernement congolais. Docteur Mouyembe, Bokene Madagascar, et si ka Docteur Jérôme Mouyangi Aouti, Azamonko yabe expert au basili si Covid-19 kuna, expert nini obino bolingi. Voilà bande konanga. Mboka nanga yango Congo. Ibrahim Kabila décide à présent, mesdames et messieurs, de porter plainte contre M. Mugalu. Oyazalaki chef de la maison civile, il y a Joseph Kabila. Pour l'enlèvement après émission na bosolo na politique. Tu peux rappeler bino asenga kiba na Kabila basala ADN. Pe a lobby que jusque là-bas na musée Laurent Désiré Kabila baza babola ba profiter de logoté. Après ko bimana kaka lokola tushaki muteo basimba kate na Congo wana. Bakangiye bakena ye bande konanga. Sans invitation judiciaire, n'a tout ni justice en Wambo Kanangeza Nengeni. Sans mandat d'arrêt, on prend quelqu'un comme ça, va embarquer, va kenaï. Et selon Ibrahim Kabila, le gars qui a 10 000 $ dans la poche, ça c'est selon lui. Montre naïe, téléphone naïe, tout ce qu'il avait, bazui yango. Et la ministre de Zolo va porter plainte contre Mugalu. Mugalu a commis koki makima, ngonge koki. Vous devez répondre de vos actes. Ibrahim Aza n'a droit à réclamer. Ba bien à tata naye. Aza n'a droit à moni que mutumo ko bénéficier na bien à tata naye. Aza moko ya libota na bangote. To luka vérité nini mama safi andimi. Oyo Kabila tela ka motema Joseph andimi. Ke ya solo Ibrahim Kabila aza mwana Kabila. Siko zo ki a réclamer biloko à tata naye. Alobi bakufi mingi, bazo e ba raison bazo kufela te. Batata mwasi na ye bakufa. Et dit qu'à peine aza moko ya banoko ya famille na ye. Anyoko ami mingi babimisa samba. Babimisa ye parce que bakondana ye par défaut. Toyoka verdict te babimisa ye. Bande konangai. Babimisa ye. Ibrahim a raison. Il n'a pas tort, bande konanga. Nous demandons à la justice congolaise pour ça la moussala. Toyebi na biso ke la justice wana bato FCC nde batondi ebele. Mais to sengi population ceux qui botelemi na sima bato balingi que vérité s'éclater un jour na mboka na biso po yo pe lokola mwana Congo, ngai pe lokola mwana Congo, biso nyonso lokola bana Congo to bénéficier nango. To bénéficier na mbongo biso moko to contribuer kapo mboko ke de liboso o babengi na li balancer l'argent du contribuable. Oyo yo tchaka nga na tchaka. Ezo kene na poche ba individu. So ki moto moko abimi mabe eza wapi bande konanga. To soutenir Ibrahim Kabila.
mugalo atazo ki mebongia kangama alie mbongo a maison civile mbongo ebonga ki ete sunga bana musée Laurent Désiré Kabila nde yango wana maison civile ezali mbongo yo esungaka bana ya mokonzi ya mboka oyo alongwa famille na yo etikali maison civile assuraka survie banani bakotanga te bazana esika kofanda te bazobela banani balingi lisungi nde musala maison civile mugalo apumoli mbongo ya maison civile ngonge koki yalingaka te koyoka bana Kabila solo babima baloba il faut akangisa bango lelo justice esali mosala mugalu akangama. Voilà bandeko na ngai, voilà bandeko na ngai tokofanda kaka boyete to banda kaka kotalaka makambo ezosala na mboka na biso ya mabe bosombaka bibembe soki covid-19 ezate soki coronavirus eza na Congo te gloire à Dieu. Pourquoi bolingi kaka bozwa misolo na mitwa ba congolais? S'il n'y a pas de cas, selon les informations, vous payez des gens $700 pour bakende na place à bateau à Covid-19 bazali. Vous achetez bateau bakoufa na $2000. Pourquoi faire, bande kolanga? Le respect des morts. Hein? Bazo mérité quand même respect. Même bino pe ba famille ango bozo di mabote kabibembe. Passe yango kaka. Ndeko na bino akufi. Net vidéo moko esekisaki biso mutu akufi na accident. Ba eko checker ba bia akufi na Covid-19. Pour ça ki test wapi. Voilà bandeko nanga. Makambo ezoleka na mboka na biso Congo. Tosengi peuple congolais telema pour na dossier mukuna tosilisi wana. Bandeko nanga mukuna za neta bien te. Na kitisi mungongo. Tobelela ka pona kutino kaka boye kutino botala nenga abimaki. Tobeleli pona mukuna na minute azo sanza makila azana sana. Ba injecter ye nini toyebite. Pour tozo signaler bino que ba expert docteur moko autaki atindamaki na kingakati na major moko ya demiap bakendaki na cellule ya mukuna. Ba bimisi batu nyonso bazalaki na cellule ya mukuna. Batiki kaka ye moko. Na 2h du matin, ya le 19 batu bakei bandeko na ngai bakei po ba sala e mabe nzamba sali grâce porte fongwami te na minute to koloba mukuna za d'état mabe peuple congolais éveil patriotique to telema to senga justice a mukuna abima Kabila akende kosama abima asali nini ya mabe pona kotelema ko bunda mbok pona mboka nae bokanga e to telema peuple congolais tala objet oyo si jouer ko sala objet à révolution populaire to telema pona mukuna abundi pona Congo abundi pona biso abundi pona bandeko a este to telema to décréter ba marche to tambola to ganga to koma ba pétition mukuna abima. Voilà. Normalement des personnes qui devaient être en prison bazali banda bato ebongi bazali banda bazana en prison. Confusion totale. Confusion totale. Voilà mesdames et messieurs, merci. Tokomi na souke émission na biso, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Nous ne faisons que 10 minutes. 10 minutes, 4 minutes au Babaxil Bisso, na réalisateur Nabiso Roger Massiala, merci beaucoup pour votre amour, pour cet amour que vous avez à l'égard de cette émission. Merci Bande Konanga, Tokokutana Bissous, Tokokutana, to renforcer le programme Nabiso, Tokomo tourner 3 fois par semaine, na 10 minutes pour na école sur Congo Experience TV. Bon s'abonner, merci Nabaoba ko commenter, merci Nabaoba ko s'abonner, merci Nabaoba partager balia et zo sunga Bisso pour na ko renforcer l'équipe. Tala to comme un programme 3 fois par semaine kala mingité to ko banda osala mikolo nyonso bo sanate ko s'abonner ko partager ba lien na biso. Merci beaucoup, merci à Martis Tiamala, Roger Massiala. Nous allons nous retrouver prochainement pour une autre analyse mesdames et messieurs encore très forte toujours pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Merci et au revoir.